Loko ils ont fait ça rappel na passe s'il te plaît. Ils ont choqué moi. Ça m'a sonné. Zongi uti mbanzangu ototala koko. Zongi mbanzangu dana yegi sasa. Sona ba séjour sengakina zonga na mapoto. Utina ba bombe ba cheki ma mnuso mikanda ba passer. Noso normal. Mais le jour où sengakina voyager, na bisipe moi sina non. Na zonga hôtel. Andimaki ayiba ki père. Et comme le jour où on a zonga appelle le côté par moi si pour ateka na zikida batali kelemba na bango ebika basine bazalaka kotali kelemba o na ketika mbonga batu na zakana ngwa babenga na zikida po na makambo leke ngana ozonga yo kende zikida bo oso na suita na woyaka na compagnie ça va tala biso koki avese la kabatute c'est qui na vache. Première barrière des akacheki kuna wala ni la mikano alikina deuxième barrière passeport atali passeport et obimelonga koko nanga oya mbanzangu wana. Donc yo passeport ya yo mikanda na yo mais elonga koko ndezo ya koko bimi oya mbanzangu wa bokola ngai elonga koko bimi na passeport eko ça c'est grave yo oye kisasa oye na passeport na yo normal mais kozonga nonga koko na ngai ya mwasi songi nda racontre mwasi tala mama kutena basi bazanga maloba tete nokenda utala koko bino bakongo bozaka na mambebele nota koko kunani kumoteka na babilo omusuna senga gena tekati fo séjour na pesi sila likosoka kangami awa eza parce que passeport ezobima elongi na yete ye kotala elongi eza elongi normal mais bato so ba ko checker yango bazomona passeport ki eza elongi na yete selon musala nenza me pa sa grâce na ko bon en fait sango bana bala kite ko senteka mwana batu na bota bana mibale. OK bota bana mibale ko bunda bunda na ko kende Angola nzamba sala la grâce na ko voyage. OK Angola est vraiment facile pour les billets hein on habite ce qu'on a poto kuna. Bon en tout cas merci pour toi na pena pour que bien pour tout les aïe facilité na so mikanda souvent na ko tomber na jeune fille mon robot donc pendant ngaza ki lokwa la sœur ya pena hein chose a tu bi kambo kampai ni nalingaki tolinganaki na grâce ya mwana mwasi wana Judith ni nakibosha mukanda mais tangu makambo anezo sala mwasi ki sasa pe na bengaki na rencontrer tala ceci cela. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Aujourd'hui, Gédéon est présent à la prise de vue. Il y a Jordan qui suit la réalisation. Un grand merci à toute cette équipe. Je pense que c'est un honneur de présenter ces grands magazines en compagnie de mon équipe principale. Alors, nous allons, comme je vous ai toujours dit,
Parlons de la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse. Vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons en images et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ozosala pona bana. Tala musala munene ozosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. To ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, les différents produits sont disponibles ici chez nous. Vous en avez besoin, entrez en contact avec nous et vous serez servi. La pub va nous donner le détail et on revient sur ce plateau. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique. Mais quand ça les langues on a n'enga ma bête, ça les langues pour na maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en haute soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35. Ezebele na kati. Sobo melika moko de jour bien. Mais hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda, moussala, banini. Et réparer au système ya break. Et réparer au fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et son fonctionnement ya bien. To comme ba Congolais toujours gagné ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça a des jours atabatie le loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata izana kati et longolango. Alendele mikolo somme. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison à toi famille te à tous a problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poison donc toujours zala nanti na ndengana nga ngana ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Partout où vous nous suivez, Bosolopé, Lolenge Akobika. Certainement, Bissika Zolanda Bisso, histoire incarnée, comme je vous ai toujours dit, et aussi, je précise, vous avez la vérité, une part de la vérité, dans ces grands magazines, vous avez également la réalité, de l'autre côté, et le vécu. Faites tout ce qu'on est en train de vivre, beaucoup retrouver en Awa, Nakatia magazine ou vérité et réalité afin que tout proposer ba piste de solutions pe bandeko ba kutana pe na ba problème ya lolenge boye ba ke kozwa orientation soit ko contacter biso pe to ya mabango afin que bazwa pe orientation. Je ne suis pas seul sur ce plateau nazana nsengo ya koyamba ndeko nanga ozali parmi bandeko o bazalaki ko contacter pour que
Baleka sur vérité et réalité. Ndeko, bonjour. Bonjour, papa journaliste. Santé, boni. Angola Nzambe. Ok. Et c'est nos amis qui sont là qui ne croient pas qu'il y a Angola Nzambe. Et puis ça a besoin de motivation. Sinon, Kombo Dani. Kombo Nanga, frère Benoît. Ok. Frère Benoît. Et c'est nous avons partagé au plateau Ndeko Benoît pour la vérité et réalité. En même temps, je ne suis pas seul. Je voudrais aussi vous présenter un deuxième invité. Je l'invite pourquoi? Parce que les alliés parmi les serviteurs de Dieu, les alliés orientés, bandeko. Ceux qui ont des problèmes, les alliés problèmes spirituels, ton anglais, qui orienté, afin que bandeko, mais ban solution. Prophète Gaylor, qui nous revient aujourd'hui après beaucoup de temps de silence. Prophète Gaylor, bonjour et bienvenue. Bonjour, papa Alain. Santé boni, bonne année, parce que ton bonne année était, ton côté en 2026. Merci, carrément. Santé, ça vraiment, malade par la grâce de Dieu. Ok. Merci beaucoup, prophète Gaylor. Voilà. Mes deux invités sont là, mesdames et messieurs. Comme je disais aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet, connaître le problème où le bas blesse. Bisika nini zali kotungisa, nini toki kobongisa, nini ndekwazali ko traverser, akutani na nini. Lisolo nini na memeli biso lelo, afin que tu ailles na ko partager na biso lelo. Ndeko Benoît ezali mbala liboso na vérité et réalité. Tolingi koyeba nini ozali ko déranger yo, to nini ozali ki oya lelo pour partager na biso. Merci papa journaliste. Toneza pasi maka msusu neti donc nakoloba donc ezape na blessure intérieure kati ya motema nanga. Naza libota na botamaki na baboti na bakongo na banzango malheureusement maman nanga kufaka tikanga na âge ya 3 ans. Wana mbazango mu déplace yo botamaki. OK. Tabokolinga koko ya mwasi ti abundi ko no sa bandembi te kola ko sa bandembi kana grâce à koko. Souvent la ka soki ma ba congé bona mbonga ba classe osela ngama ba boti na ki sasa neza kaka koya koteka po mo isunga ba classe ko futa ba classe. Donc koko wandaki kusala commerce ya ndemi aloni banikala wana ndo ba mikala simanango soki ba komi na ebe ekole kendo teka. OK. Pona moi na tigala pena muke donc ba classe na souvent tina silisa ki grâce ya kokona. Ndiko yana kisasa neto ya kaka famille pena kisasa na kotala famille pena ya malonga ezate. Ndina yako kutana kuzena ngape tutanga kana mission na mbanzangu waebi mission na mbanzangu matie na kola waebi mission nde kuzewana tuyambana afana pa banoko na ye ya pekala neza laka kubungana mutu moye bakati aya kisasa nde kusala keto kutana na ndeko na tel setala nga mama kufa dondeka koko otika kaka bukola nga ndi na sobunda na yako te kaka tende ko soko ye souvent amemanga pa na bango pe alakisanga ndako koma kibo mesansuki na zongi mbanzangu ta na koya na ndako mapande ko wana ko sala ndenge nzamba tika bana na ete koyaka kisasa ko zo pe mo libaku mo ebeta imoka betela nga libaku na ko zo mo musala na musala na kokope abotaka bana mibale abenga bana bayaya ba mama na nga banoko tala na ye awa me na banako ya tala babeteza pe malamu ndenge pe koka pe mapakoli ikomo komo bunda eza pempe yo zui relève siko ya koko abokoli voilà yo betango zi moi code na benda pe bandeko misusu koko benda ko bandeko te bayaya mama bazaki ya ba mikolo na ngane na tikala kwa mwana oyo bana banda ko bokola ngale ya pe charge pa koko taka ba koko bakola ki nende ko ana uzulanga musala nenza me posa grâce na ko bon en fait sango bana bala kite ko senteka mwana batu na bota bana mibale. OK. Bota bana mibale ko bunda na ko kende Angola nzamba sala la grâce na yoko voyage. OK. Kendaki mboka ya poto. Mboka poto vana voyager ndenge za bomesano. Moi si tala na ke koluka
na ki Angola na nezalaka ne pe na sa makambo de marche na voyager pe moi si ayebi na bana mibale na bana kasi ko luka ezalaka to meka kaka po so ozune bendi bango mboka Angola na bundi ndenge mobali nyonso abundaka na vie kuna pe wando sala pe kaka kopto te kopi kaka eka kope kuti pe bambo kutana pe na ba master misune zalaka koya osomi marchandise boye koteka na louf leza kape na bandaka ba conteneur mwasi moko femme d'affaires mwana bambongo azabino ba jeune ba encourager boye bo travailler na ye ndeza kasuka fin du mois utumutazo etene comme ataki biso confiance pour ya mabe en tout cas e banda ko salati ndesko yo pesa yenga pina gérance nyonso tanki abeno na fandi na yo en tout cas na zuma be moko te na yo tala pesa yenga na lekine tubakoma kwa nena lofu ndi na grâce à sœur mami comme le sœur mami ndi ya kosala e kubunda bamikanda ndaki mboka poto pe ebika kayeza kana ba séjour sokomi wana famille tikali kaka na wana famille ezana kisasa mwasi na bana Angola tango ndozo ma position obendi pe bon na bendaki na bango te position pe na kotala ezaki pe na neti te ndenge mutalingela na vie mais moi muke babanda ekoso na poto nde en tout cas moi ouverture pe na ezalaki makayo ezalaki ebika ba poto ndenge ezalaka eko sala keno na stina kape biloko yaka mwasa teka kapolelo sotalo landika ba biloko so partout kwenye so ba biloko mona pe moi conteneur na ba biloko ba montera mituka ba congélateur ba biloko ka ba biloko moi si pe azo pe mané bien tozo benga na bana donc kuna à l'aise ndenge pe na pesa baba séjour na matin na obeta moi tout et na beta ki tout lina yaki na kisasa kolongwa Angola poto c'est votre qui fait une famille na kisasa ozozela ozo sunga bango obandi pe kayu abandi pe kayu vie na yo na poto tu comment ndenge ni quand même bon awika via mwana mbali cascade kaka kayu mais bandoke na ngope malamu bandoke na ope na bien donc kayu pe na ya kayu ba système ga boyika mamba poto mamso ba ba temela ka ko buka ba pomme conteneur ezala bo buki ba pomme donc jour et nuit donc kayu déjà c'est bon il va nous avancer mais Angola là il va facile pour les billets on habite ce qu'on a poto una bon en tout cas merci pour toi na pena pour que bien pour tout ezaki facile na so mikanda souvent na ko tomber na jeune fille mongo boy donc pana ngaza avec le roi sœur ya pena chose ati ebika mboka mpaye ni nalingaki tolinganaki na grâce ya mwana mwasi wana Judith ni nakibozwa mkanda mais tangu na makambo ezo sala mwasi kisasa pe na bengaki na rencontrer tala c'est là awa poto ezala ka bongo mais malgré basi ya kisasa motombo ki mais mobala longa rapo toza mibali nzamba sala biso liboso na maîtrise na ayoka pe ndiye na kobunda wana FCP comme ba séjour à moi si fona kita kisasa FCP nganzela yana kisasa ya kutipe libota sasa mbale leki na ngope bien na bloko na bango na elaki bango eko sala pete koko azanvi bakolina ezalaki ke kotale na mbanzango na bakolila ezalaki bonne idée ok quand même otala koko linga tala ka via bandembi c'est pas facile donc zamba zakaka nzambe ndina kozunga wana na ipe sikala ni kula otanga na zonga na mapoto loko ezo pesa ngapi na passe s'il te plaît ozo choquer ngabo samba sunga zongi uti mbanzango ngoto tala koko azongi mbanzango dana yegi sasa sona ba séjour senga gina zonga na mapoto tuti no ba gombe ba cheki mamno so mikanda ba passer no so normal mais le jour senga gina voyager
nayebisi mpe mwasi na nga keno naozonga jour tel andimaki ayebaki mpe yango. Et comme le jour yango nazonga appel ekoti pa mwasi po atekaka na zikida bataliki elemba na bango ebika basi ne bazalaka kotaliki o naketika mbonga bato nazaka na mwa babenga na zikida po na makambo alekele nga nazonga yo kende zikida bon osoki nazwi ta na oyaka na kompagnie ça va tala biso koki avezelaka bato te sengaki na vache na vache premier barrière ndezalaka cheki mpona kolandela mikanda aleki nango. Deuxième barrière passeport atali passeport eobimelonga koko na nga oyo ambanza ngungu wana. Donc yo passeport ya yo mikanda na yo elonga koko ndezo ya koko bimi oyo ambanza ngo abokola ngai elonga koko bimi na passeport ekosa c'est grave. Yo oye kisasa oye na passeport na yo normal mais kozonga elonga koko na nga ya mwasi zongi ndako racontre mwasi tala mama kutena basi bazanga maloba tete nokenda utala koko bino bakongo bozaka na mambo ebele nota koko mpona komoteka na babilo mosuna asengaki nateka te po sejour nanga mpe silaki ye naza nazosouffrir yango derema tala kaka émission onaka mama moko banoteka makazu pesaka mpe kana ye monaka prophète abondelaka mpona ye osuka baeglize kisasa nazaka na opina d'accord te nde baorientenga ndisa na yakoma awa. Triste histoire. Triste histoire. Je pense que Ndeko Nabiso, courage d'abord. Courage. Je me pose cette question. L'objectif, Nabiso et Zalaka, c'est que les gens, le vécu, il y a des comme sous. C'est-à-dire que Moto, Aoutamboka, Aoutimboka Libanda, Azongi Awa, Aya Kangami Awa. Depuis surtout va checker ça va checking et salamaka ozonga Congo oleki puisque passeport ezalakati ndeko aleki normal abimi même biloko ya équipe nango pour la famille apesi moto na moto selon programme ou asalaki et à son retour ne tomoni na immigration on ne voit comment na niveau que ba checker comment na suka bo elongi o biangoti bazali ko reconnaître te que yazali mukolo nani. Or, déjà, Nabilo Kotoana beaucoup tardé, avion déjà, il faut landa, programme des okene. Moutaye Kotikala awa. Pour ça, la recours, balanda le blog de toute façon qui abanenga okene. Donc, les kosoka kangami awa, et ça parce que, passeport, ezobima elongi na yete. Ye kotala elongi, eza elongi normal, mais batuso ba ko checker yango bazo mona passeport qui eza elongi na yete. Et ça devient compliqué. Je me posais cette question parce que après au Kozonga, n'enga quand même se calmer mouké, pour te mettre un peu la pour toujours même orientation. Tant que vous qui elongizo meza ya mukolo, elongi oizo bana passeport eza ya yote. Ozongi solo lina moi sinayo.
pourquoi pas kokende pe vers koko parce qu'effectivement kenda ki mbanzango tout justement te na kenda ki sumbanzango kutu kutaki nga donc bizarre nga na koko talaka bana mibala bota bayaya mama nanga naza buto zosulula te bakuti kamba ba yoka kyango siko tala mwana nga babokoli ba na kenda na graisse koko ezala na bandeko nanga boyokanisa suti. Donc bango bazomona keza lobi na kende ko sala onyo sona lingi na sala soki enamoni na nga mugosu shukaki nga koko donc koko azondima na ye te azondima te alobi mama no atiki meli mabele na ngai sikoyo nga soki ndoki menalia ote lelo poto kaka nana kende kolia yo ya parla yango esanga paso na kanisi na koko na maam na kuta nango. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ils ont pas marambo, ils ont ça la matro. Nous tous ba fandelier kaka. À côté na ba famille bondo kiza, ba vandelier via motezo be bakabu. Bozu quand même occasion moto abimi libanda asunga yo ekomi bino bo bloquer les sous moto asunga bino. C'est très compliqué, merci parce que et la base na ozongela yo na zona no prophète Gelor tout ozana na plateau. Je vous avais présenté que prophète Gelor azana biso a prophète Gelor pendant que tozali koyoka likam oyo nini ozo matela oyo motema nini ozo comprendre to nini o monike esengeli oloba. Merci beaucoup papa pour la parole et solo ndeko esalinga pasi makasi et j'aimerais tout sambela non pas répondre par rapport à sujet ndeko na biso si vous me permettez. Oui. Seigneur Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de mon père Aïdinaba Alexandre, les maîtres des esprits, nous recommandons ce bon moment entre tes mains. Sois avec nos seigneurs, nakabi ndeko mobali na maboko na nzambe, yondo za capable ya consoler motema na ye, na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Oui, ndeko avant de répondre na mutuna papa mais pendant l'assemblée namoni bakomi na ngai Mireille. Namoni bakomi kombo Mireille. Oyebi Mireille? Mireille mwasi na ngai. Mireille mwasi na yo. Mais nzambazo ebisanga en assemblée Mireille. Mukolo oyo olingaki okende voyage na ba bagage na yo. Otala ba sengle na yo moko ezaka ya jaune na kati. Olinga ngo mingi ezalaka te. Ozo reconnaître ngo. Si. Zalabati. Na yo. Ouais. Ozo ba kezalaka te. Nazo reconnaître. Est-ce que ebi place ekendaka? Plus jamais. Nzambazo yebisanga. Omoni koko na oyo kinde ko agresser. Yi mutasala yi makambo wana te. My God. Le Seigneur me dit eza Mireille. Quoi? Nde mutu asala ki makambo pona makambo wane ko mabongo. Pe mukolo oza okini era boya kiko kikotika yo. Ayebisa ki yo azozwa bana. Akene tika bango ipa ya grande sœur na ye. Seigneur. Bana mibale. Eza ibongo te. Poko passe. Ayebisa ki yo aketika bana na ye mibale ipa ya grande sœur na ye po ya kine zikita makambo ya likilima. Ça bongo prophète makambo zolo. Siko nzambazo ebisanga akenda kili kelemba te. Ezali nde mukolo oyo akende kusala makambo wana. Jésus. Eza mukolo oyo nganga ayebisaki soki yo mobali obandi ko voyager. Ye akende kutika yo l'aéroport te, il faut akende na temple bake kusala makambo wana. Et le Seigneur me dit eza yende mutasali makambo wana po yo zonga poto te ezali koko na yo te. Pe tango komaka na aéroport obengaka ye obi Mireille nazozela yo oyebi ke vol kala tete okende ayebi si yo nazoya ezali bongo te. Si prophète. Mais atikala koya te. Atikala koya te. Est-ce qu'on dit mwasi oya yo ya solo obo bandine na passe ndengo beti solo bobo tine bana mibale okenda onyokwami oluki pona bango oye mukolo kende ake kotiko na aéroport te. Plus jamais. Akendaki kosala makambo wana. Et ndazomona bazo sanga même akendaka na Selembao. Akenda na Selembao. Enzambazo yebisanga koko na yo aza innocente. Jésus.
azando kite koko na yo mutasali makambo wana eza mwasi na yo Mireille eloko nzamba zo yebisanga pe avant oya awa olingaki oyebisa yeke likambo ona kutani nango nazokende na nouvelle tendance na kende koloba lisolo na ngaba meka kosunganga mais oyokaki kacha motema na esprit mo yebisi oloba te ozoyeba mamna oloba olingaki oyebisa ye ki okoya na plateau oya kobeta lisolo oyo pobo partager na ye soko ya ou pas mais esprit moko kati no epekisa ki olobela ye si pe obanda ko tuto me yaza mwasi nanga pona ni na betela ete likambo ona zokende parce que na olekisa moma ya pasi yende mutasolola nanga dommage zamazo za même lobi bozaki na robeta lisolo bozala ye azaki azolela ayo kilo mawa yoko tozo yepso komo yepseke problème ezate tokozwa ka solution azaki azolela ay larme de crocodile le cœur de l'homme ozoyeba mama oloba oui azaki azolela yoko tokomo yepse te kolela te mais ambazo sa kolela nyonso wana azali kolela ezali kolela ya lokuta yende azana base ya makambo Jésus pe nazomona bazokomela aza pe mwasi ya bakongo na te so permettre nga na tanga ekolo prophète lobo parce que naomona bakomela nga mundibu prophète bosolo ba ya ngwana basa bandibu nzamba zo bisanga mundibu et nzamba zo bisanga est-ce que ozondima kendenge oye awa ozali boso ya nzambe ke nzamba capable de faire solution na likambo wana asa capable prophète parce que makambo ekomi avant ozwa décision ya koya na nouvelle tendance olanda ki émission moko mais avant olanda émission na nouvelle tendance ezala baninga na omo mibale na poto babenga kiyo bayebisa kiyo okende epai ya nganga baninga na mibale na poto babenga kiyo bayebisi yo makambo o explica ki ba ndenge ozokutana bayebisi yo ndenge makambo okutana il faut ke na nganga batangela ko na kombo nganga kana kutanga kombo nganga te boyebi bayebisi kiyo kombo nganga na okende epai ya nganga okende kotalisa et ezalaki na butu na même butu wana osalaki pe programme ke lobby nango okende epai ya nganga parce que okomi na suka et ofongolaki téléphone na yo nde ozalaki kolanda émission na nouvelle tendance nde omonaki témoignage ya mama moko nde motema no ekitaki olobi avant nakende epai nganga nakende nanu na média nakende kitalisa makambo nanga peut-être na kozwa solution merci prophète merci papa na nina yebisa o boye nganga pesaka eloko ya malamu te omoni nganga soki apesi ndoki so apesi na loboko ya gauche abombi na droite ezalaka mpo ennuire yo moto aza capable ya kopesa yo solution sans condition sans mabe eza Jésus-Christ de Nazareth papa na oyo biso lokola nganga nzambe lokola mosali na nzambe est-ce que ozondimela Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur na vie na yo oui parce que Jean chapitre 3 le verset 16 Bible le Bible Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse plus mais il y ait la vie éternelle en Jésus-Christ c'est Jésus-Christ qui donne la vie nganga pesa keloko malamu te est-ce que ondima parce que nazomona yo moko pe ozana vie à prière te papa ondima pe basali nzambe te même de na oloba bozo lekela ondima basali nzambe te ata même do vendre la plateau et papa le oyeba no te ke na mosala nzambe mais lorsque papa l'a présenté que prophète au découragé de la motema na yo parce que okutani pe na ba déception mingi ya basali nzambe même bando zaki na poto ozaka na makambo mo na otale nyonso te mais olukaka mosala nzambe moko aliaka yo mbongo ebele si à partir wana obaya basali ya nzambe nalinga suku et olinga même vie à prière na mono vie à prière ezate est-ce que ozondimela Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur oui prophète parce que moi je sers Jésus-Christ de Nazareth papa pour le problème no eza likambo ya maite eza likambo ya mafuta ya huile ya Mungu te eza ka Jésus-Christ de Nazareth il est le maître des esprits lokola mwasi na yo akendaki na ndaku ya nganga kosala yo mabe po anuire yo eza jalousie et Jésus soko ndimeli Jésus kande na olobelo eza makambo alobi te papa mwende tozala plateau siko nazondimela nzambe oyo abenganga pendant uta âge à 12 ans ozonga na plateau oyo ya otémoigner merci prophète merci kaka nde toloba awa bato baolanda biso soko ozondimela Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur merci prophète ozonga na plateau oyo pe oya otémoigner ngana ozala te oya otémoigner que passeport pendant na oloba etaki prophète etaki un homme de Dieu pe na o déclarer nzambe oyo abenganga nzambe ya papa na ngai edina bala Alexandre le maître des esprits kaka ndenge mwasi wana akendaki na ndako nganga
pour changer photo na yo et bima ya koko na yo kaka sikoyo par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nazo changer photo wana ezonga ya yo na kombo na Yesu Christ mulili wana elongwa au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci papa nzamba osa elo miracle. Merci prophète pe ozonga na poto pe o témoigner mon nzambe. Merci prophète pe nzamba esinga na yebisa yo ko menacer moi si na yo te. Bible lobi à moi la vengeance, à moi la rétribution. Moi si na yo soki asala kango na yebisa o sikoyo asala kango te e utaki ke na motema na ye moko. Omoni lorsque obetela ka ke ozui moi si mususu na poto pona ozwa mikanda ayebisa ka famille na ye. My God. Bazana mama leki na bango moko na mona ba okumela nga kombo Marie. Ouais prophète. C'est Marie, ouais. Marie. Abetela ki mama leki na ye wana lisolo Marie. Nde mama leki na ye wana. Nde ayebisi lokola mobali na o aye. To kende place te po azonga lisusu poto te atikala na yo. Nde akendaki kosala yango. Oh Jesus. Asala tiango na volonté na été. Mais le Seigneur me dit na yebisa yo. Pour se venger contre moi si na yo te. Et continuer à kolinga moi si na parce que na omona nzama bo souffrir na ye mingi. Si. Asunga yo pe mingi na vie. Na début ya relation na bino asunga yo parce que na omona zaki a oteka mais a soutenir yo. Koboya moi si na yo te. Mais maye na nzela ya Nzambe pe limbisa Nzambe déjà ça yo miracle. Merci prophète. C'est loko Nzambe yebisinga na yebisa yo tangu to sambeli. Ko kenenda kwa molilité. Ndeka kondimeli Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci prophète. Est-ce que vous ondimela Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur si oui prophète, oui. Est-ce que vous êtes prêt ya ko accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur la vie na yo siko? Je suis prêt. Parce que na nyonso tozoloba. Oh nyonso tozoloba ba voyage loko mokiletika la pour ton sali. Pour na sali na yo. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Un jour lorsque Jésus-Christ aya okuta wapi. Lokolo ondimela Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alingo sa prière ata pour na 2 minutes. Lobaka kolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Na ye liboso na yo. Na ye liboso na yo. Na sopi motema na nga liboso na yo. Na sopi motema na nga liboso na yo. Na ndimi yo lokola mokonzi pe mobikisi na nga. Na ndimi yo lokola mokonzi pe mobikisi na nga. Na ndimi kotika vi na nga epai na yo. Na ndimi kotika vi na nga epai na yo. Zo contrôle ya vi na nga. Zo contrôle ya vi na nga. Tambusa ngai. Tambusa ngai. Na lolenge yo lingi. Na lolenge yo lingi. Nazala mwana na yo. Nazala mwana na yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci beaucoup Nzamba pambola yo. Yesu ke la okate continuer vie ya koluka Nzambe tika la sia makolo Nzambe Nzambe akopambola yo pe Nzambe akosunga yo. Makambo ekomeli yo bio msusu Nzambe a permettre ngo po mutu lorsque ya pembe na ye Nzambe abenda ye. Et ça appelle aux Nzambe à lancer epai na yo. Merci beaucoup papa aller pour la question na moni. Réponse sur ça peut ça vraiment parce que tout ce que Dieu dit, est au Saint-Esprit, il y a un problème. Merci beaucoup, prophète Gaylor. Je pense que prise en charge na épée. Merci parce que on dit qu'orienté, ça l'a suivi, afin que ndeko azwa kimia. En tout cas, Ezali Esengo mingi. C'est ça l'objectif d'ailleurs qu'on a essayé. Si seulement il y aura une seule personne qui pourra subir lobo ko nanza meto ko vivre yango, à expérimenter yango et aux alamalamu pona biso. Je pense que à chaque fois que tu ou les qui na plateau, aux en rappel message té, peut-être cause à la message moko ou tambola ki nango comme occasion et peut s'améliorer ou qui peut transmettre votre message aux en. OK, merci beaucoup papa Lem, merci beaucoup na batinyo so bazolanda biso. Message là kana si ba moninga te ça fait bon moment nazaki toujours na mabondeli na ba makamsusu. Pendant que j'ai prié pour Namboka, et donc à l'évolution Nzamba talisaki ngai pour na 2026 oyo, ayesenga pour Namboka na biso Congo ezali année ya conquête. Donc eza année oyo biso ba Congolais tozo conquérir. Et spirituellement déjà ezana makambo oyo Congo abandi déjà pour récupérer. Eza année ya conquête. Donc c'est-à-dire pour na ba Congolais baye ba ke année oyo ezali année ya conquête. Donc, ils ont amené au tozo conquérir. Donc, c'est-à-dire, tozo récupérer tout ce que le diable avait volé pour Nambo Canabiso.
o nyonso ba ennemi ba yibaki na ne o nde tozo conquérir yango, c'est-à-dire tozo récupérer yango. Et ça premier message Nzambe ayebisaki nga na lancer na peuple congolais nyonso. Et deuxièmement Nzambe ya koyebisa nga nazo tuna Nzambe, mais pourquoi ba pays nyonso ya monde balinga kobundisa kaka mboka na biso, pourquoi ba guerre, pourquoi makambo ezosila te? C'est parlant Nzambe azoyebisa nga pourquoi, parce que mboka o RDC ezali pays ya promesse ya Nzambe. Et Nzambe azoyebisa nga tango tanga na Bible, lorsque Nzambe azali koloba ke na komema bino na pays où coule le lait et le miel, Nzambe azoyebisa nga mboka wana o ekulaka lait et le miel, c'est la RDC. Zambalo sanga eza RDC. Donc c'est-à-dire na kati ya mboka o ndeza place lait et miel et kulaka na mboka o. Donc lorsque Bible ezalo bango c'est ça la référence na RDC. Et Dieu m'a dit eza ndenge batu bakanisa kati. Et le pays que le Seigneur parlait azali kolobi la RDC. Raison pour laquelle bon mona ke ba pays nyonso bayaka ko wele la richesse ya mboka o. Et le Seigneur me dit ndeto za na l'an 2026 au tito comme l'an 2028. Eza na makambo o eko sala na mboka o eko bouger monde entier. Eza na richesse, c'est ça ma matière et belé oh et qu'on a découvrir oh jusqu'à maintenant non va découvrir en côté mais ça m'a tout temps qu'au banda année au 2026 2028 et ça ma matière et belé oh va qu'on découvrir dans mboka oh et ça ma richesse et belé oh et qu'on a découvrir parce que ça m'a tout ça na richesse ya mboka oh sur 100% to comment même pas na 50% oh ils ont déjà découvrir et le reste ça m'a bomba qui yango mais tito comme l'an 2028 et ça na ba richesse oh va qu'on découvrir yango et ça va message oh Nzambe après ça qui ngai pour na mboka c'est-à-dire mboka oh RDC et ça le pays où coule le lait et le miel et ça mboka oh Nzambe apona yango et ça année oyo ezali ya conquête pour natina biso bana na Nzambe et na ngena lancer un message moko Nzambe alobaki pona batu nyonso bazolanda biso sur la spiritualité wana na kolingana tanga mukanda na Nzambe pona expliquer ngo mukie. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 2, le verset 19 à 22 sur la spiritualité. Bien aimé dans les Seigneur, tu dois comprendre quelque chose dans le monde spirituel. Parce que ça m'a comme belé les kana vie à batu. Et ça spirituel mais batu bazo comprendre en côté. Oh pour comprendre la spiritualité, il faut dans la révélation. Donc dans la 2 Rois chapitre 2 le verset 19 à 22. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci: les gens de la ville viennent à Élysée. Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvais et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du ciel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du ciel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini ces eaux. Il ne proviendra plus ni mort ni stérile. Et les eaux firent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée avait prononcé. Parole du Seigneur. Tout ça, la spiritualité bien aimée dans le Seigneur. Dès qu'on ozana makambu oyozo lekilayo. Ezana makambu oyozo koka kozwa solution te. Mais dans domaine spirituel zambazo ebsanga solution ezaka kana maboko na yo moko. Peut-être tu es malade, solution à guérison na ezaka na maboko na yo. Bana na makambu ezo simate solution na bango ezaka na maboko na yo. Libala na makambu ezo simate solution ezaka na maboko na yo. Voyage na makambu ezo simate solution ezaka na maboko na yo. Santé na bien aimé dans le Seigneur, solution ezaka na maboko na yo. Ezama makambo ezala dans le domaine spirituel bisika touti kotanga. La Bible dit batu bazalaki na kati ya mboka e mai ekomaki kobomeka tesaki poison batu bayebaki te source ya poison wana. Oh réalité pe vérité pe source nango ezali kana kati na bango moko e solution bazalaki bate kouta wapi solution ezali kana maboko na bango e baye kokuta nanga Nzambe le prophète Élisée netobi c'est la spiritualité. Oh la spiritualité ezosenga révélation. Tant que il pas ya Élisée le prophète a flambo ya ngaka mungwa na sani ya mbele Élisée doit que l'homme soute ka bango mo ba yaki na mungwa bango moko ba yaki na sani ya mbele et akina ngo na source a bois qui peut vie ekoti yana na yeb son zamba lobi na domaine spirituel likambo yo zo luka solution zaka na maboko na yo mais il faut siko ba orienter yo il faut siko ba talisa yo révélation pour ozo solution lokola bato solution utena maboko ya Élisée te bango nde ba yaki na mungwa bango nde ba yaki na sani c'est-à-dire solution ya problème na za maboko na moko mais yo moko zo yebate solution libala na za maboko na yo solution maladie no ezala maboko na yo solution mikanda no ezala maboko na yo solution stérilité maboko no ezala maboko na yo bien mais tango kobenga toko consulter Nzambe toko yeb son domaine spirituel parce que ça c'est la spiritualité bien aimé dans le Seigneur. Mais to dit la spiritualité ils ont senga révélation bato na bazaki na bango pe na mungwa bazaki pe na sani ya mbele
parce que vous êtes qui n'a pas beaucoup na bango mais bazanga qui révélation pour ba yeba ke il faut ba kende ko boaka mungwa na source pour vie ekota na mai bazanga qui révélation parce que zaki makambo zaki la spiritualité. Or dans le domaine la spiritualité pour comprendre il faut osala un homme spirituel. On a domaine la spiritualité pour monter de solution, il faut avoir la révélation. Élisée avait la révélation. Et ta nganga nzambe yango to benya o minga service sacerdotal bonganga nzambe. Donc c'est-à-dire il faut avoir la révélation. La révélation est qu'il pas il y a prophète. Bango ba yaki na mungu na san. Bien aimé solution à problème nous en beaucoup na. Tu dois avoir la révélation et la révélation est banganga nzambe. Les sacerdoces bien-aimés dans les Seigneurs, il y a la spiritualité, les kamnoza, les kambo et zamoulim. Aussi longtemps spirituellement, et là, comment ils ont déclenché physiquement, il n'y aura rien. Aussi longtemps spirituellement, et là, comment débloquer en côté, tu n'auras rien. Il y a un moment et senga qui batubaya. Il y a qu'à bien-aimé avec ton problème. Toko sambe la zambe, dans le domaine spirituel, et zamba ko sala quelque chose, no lenge zamba salaki. Et na yebi ke bato me bakamoki, mungu kako biso to zalaki nango. Kaka sani biso to miracle. Miracle aux autres qui na maboku na moko. Miracle aux autres qui pembe na yo. Mais il faut qu'on découvrir. Pour découvrir, ça demande la révélation. Sambe a pambola bino. Merci beaucoup, prophète Gaylor. Je pense que nous allons nous retrouver très très prochainement. Un grand merci. Nabandeko Bozolanda Biso, puisque la prise en charge déjà est alliée. En tout cas, Biso Tookiko souhaitait qu'il y ait une bonne continuité. Makambo et les kana malamu, surtout, je sais que dans le Seigneur, et le raté. Dieu est là, il accompagne, il est doux, il est grand, il est pesant, il est multidimensionnel et certainement la solution est là. Merci beaucoup, Nabino surtout. Merci beaucoup, mon frère. Merci, papa journaliste, merci. Merci beaucoup. Merci, prophète Gaylor, la disponibilité na yo, to kutana prochainement. Merci na Brenda Diba, merci na Gédéon, merci na Jordan Panzo. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et local. On a évité de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la mela, boyawa. Bobenga pena alendele, un numéro naé pour bobenga pour boser local. C'est important. Traitement poison anti-poison, yango yo. Neba umususu meli yango avant kende obima, o mela melango. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer ces biloko, on va vous dire. Pour biloko, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème à moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyopé, anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Imdeni, ou à Ozwango. Nous avons pambola bino mi batela mboke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.